Ingeta, 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 bokota, 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 bokota la famille, bokota, 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 affaire sur affaire, makambo sur makambo, dossier sur dossier, kolala kolamuka na ya somo, kolala kolamuka na ya pasi pe mawa, kolala kolamuka na ya mokili mawa te, kolala kolamuka na ya kobangisa, kolala kolamuka na ya kosala pasi mingi na motema. Nabandi ebele ya batu toyebi biso nyonso Pasteur Kabundi Walesa, ebele ya batu balandaka mateya Pasteur Kabundi Walesa, ebele ya batu pe ka ndenge toyebi balandaka ba prière ya Pasteur Kabundi Walesa. Ya de ces personnes de lo oyo baboya na bango kokite ba église te pona ba makambo ka ndenge lekaka na communauté congolaise. Alors, il y a de ces personnes où ba préféra kana bango ba sambelaka na ndaku ba priaka na bango na ndaku yango tomona ka batu mosusu omona azolandaka na ye ba mateya na télévision ba mateya ye moko ka kopona lelo ona landa soki pasteur nani lobi kuna la landa soki pasteur nani lobi kuna na sala boye lobi kuna na sala boye. Toye kolala tolamuki na sango ya pasi, toye kolala tolamuki na sango ya mawa. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyonso yasika. Kande toyebisaka bino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Bandeko nanga lelo oyo toye na makambo ya Pasteur Kabundi Walesa, toye na makambo ya pasi, toye na makambo ya mawa ka ndenge bazobetela biso lisolo ya liwa ya mwasi ya Pasteur Kabundi Walesa. Ebele ya batu deja bazomituna ezalaki ndenge nini mama wana abelaki akweyaki eza nini accidento eza ndenge nini. Bandeko nanga avana ya kokota na mozindo ya situation oyo ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Na kosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo, bobosa na pete, kuklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi officiel, arobando tiaka ba vidéo ya sika, bokozala directement informé. Quand toyebsaka bino, vous informer c'est notre devoir, la famille, ko informer bino ezalaka toujours et encore musala nabiso. Soki ya sika ezali ekozala toujours bien toye to informer bino, soki ya moto ezali ekozala toujours malamu toye to informer bino. Bosala la biso ba partage, botie la biso ba j'aime na ba vidéo oyo tozo lancer la bino. Na yebsaka bino toujours ezalaka musala kokende kolukela bino ba information la famille. Alors, comme signe d'encouragement ezalaka moi partage na bino, moi ba j'aime, moi ba commentaire et ça la rabiso malamu mingi. Voilà. Donc on t'a mo zindo ya situation. Toyaki ko vanda depuis dimanche. Mbutu makasi et yaki ko leka sur les réseaux sociaux que non. Moi si il y a Pasteur Kabundi Walesa akufi, moi si il y a Pasteur Kabundi Walesa akufi. Il y a même de ces personnes oyo ba tindeli déjà Pasteur Kabundi Walesa ba message ya condoléances. Eza déjà la batu oyo babandai déjà kokende na église ya Pasteur Kabundi Walesa pona kolela mwasi ya Pasteur Kabundi akufi. Bandeko nanga kande na betelaka bino lisolo, vanité de vanité, tout est vanité. Na se ya moi toza na biso bapaya. Na se ya moi tozalaka na biso baleki nzela oyo ebele ya batu babosanaka. Il y a de ces personnes bango bamonaka neti mokili ekomi ya bango.
bango bamonaka neti bango nde babosanaka ke na se ya moi oyo toza biso nyonso bapaya. Lelo nzambe akoki kobengisa biso, lelo nzambe akoki kodeside autrement. Ebele ya bato babosanaka na bango. Liwa ntango elakaka nango mutu te ke no lelo oyo mutu kingandi nazo epai na yo yo nde okokufa to ndeko na yo akokufa te. Liwa ezalaka nango surprise. Soki ezalaki ke liwa ebandaki koyebisa biso ke na mwa oyo nakoya na famille na bino, en tout cas tolingaki tobanda kose préparer, tobanda koyebisa na ba au revoir pour du bon. Mais comme liwa eyebisaka nango mutu te, yango eza toujours malamu. Zala bien na bato chaque jour, parce que lelo oyo koki koswana na moto lobi kuna oye koyoka ke mutu kingandi akufi, bino boswanaki soki lobi na pokwa na ntongo oyo koyoka ke mutu kingandi akufi, ekozala toujours pasi pe mawa. Toyebaka ndenge nini ya koswanyaka ba relation na biso, ekozala toujours et encore malamu mingi. Voilà. Kande na bando beta lisolo ebele ya bato bazomituna parce que confusion ezali ya mwasi ya pasteur Kabundi Walesa. Batu mosusu bazoloba o eza mwasi ya pasteur Kabundi Walesa te, batu mosusu bazoya te eza mwasi ya pasteur Kabundi Walesa. Donc confusion eza ya makasi, bato bazoyeba te nani au juste mutu akufi. Bandeko nanga kande boyebi shekisongi songi officiel nga na welelaka matière te. Nayebisaka bino toujours, nalingaka toujours kozwa tananga ya koétudier situation. Eza bongo soki matière ebimi, en tout cas na préféré na kota na mozindo ya ba recherche. Soki na moni ke ba recherche o nazoluka yango wana ale, nde na ko préféré na ya pe epai na bino na pesa bino ba explication kaka ndenge esengeli. Après ba recherche na biso, après ba recherche ya makasi o tokotaki kokende koluka, nde bandeko nanga toyaki kozwa confirmation ya makambo sur liwa ya mwasi ya pasteur Kabundi Walesa. Bandeko nanga mutu akufi aza mama Julie. Mama Julie, mama pasteur Julie. Mobali na ye kombo na ye eza papa Dieudonné Walesa. Papa Dieudonné Walesa azalaka na Lubumbashi. Travaillaka en collaboration avec le pasteur Kabundi Walesa. Ye papa wana aza papa Dieudonné Walesa. Aza pe na église ya munene na ville ya Lubumbashi. O baza na Lubumbashi, je suis sûre et certaine que bayebi église ya papa Dieudonné Walesa. Et d'ailleurs, la plupart des gens l'appellent toujours papa Diedo Walesa. Mwasi na ye mama Julie nde akufaki. Mwasi na ye kutuna koyemba bandai koyemba na ba chorale. Donc azalaki mama pasteur moko très active. Bomoni bajaka mama pasteur oyo azo soutenir penza ministère ya mobali na ye à 100%. Mama wana azalaki bongo. Toyebi ke il y a de ces femmes ba mama pasteur oyo balingaka kutu ata ko soutenir ministère ya mibali na bango te. Soki obeti ka lisolo ya ministère ya mobali, mbala moko akomi kotomboka, akomi kosilika. Eza na ba mama pasteur baza bongo. Pona nini ba comportement mosusu ya mibali na bango. Ba comportement ya mibali na bango eye kosala ke eza na ba mama pasteur mosusu oyo balingaka ta kutu koyoka babetela bango kombo ya ministère ya mibali na bango. Parce que bayebi ke mibali na bango baza makambo makasi, baza na ba comportement mabe, mibali na bango bayebi façon ya kotraite bango te na bandako. Yango ye kosala ke de leur côté bazo sepelaka pete na ministère ya mibali na bango. Bamonika mibali bazo sala ba aventure na misala nzambe. Mais côté ya mama na biso Julie tina ndenge akufi, en tout cas abandaki ko soutenir ministère ya mobali na ye na ndenge moko ya somo. Abandaki penza ko soutenir ministère ya mobali na ye à 100%. Eza mwa bongo. Vanité de vanité, lelo mwasi ya pasteur akufi. La plupart ya ba Congolais bamonaka ba pasteur neti banzambe. Soki bamoni mwasi ya pasteur akufi bakomi komituna nzambe alakisaki ye te, nzambe alobelaki ye te. Batu mosusu bazalaka bongo. Na se ya moi bandeko na nga natia mwa éclaircissement. Ba pasteur, ba prophète o bomona baza kaka instrument oyo nzambe azo utiliser. Lelo o tokoki kolala tolamuki
pasteur Kingandi akufi, prophète Kingandi akufi, ce qui est normal. Parce que bango baza kaka instrument. Liwa tango yaka eponaka te ke non parce que oza pasteur, parce que oza prophète te. Liwa tango eyaka kozwa mutu oyo nzambe ye moko ayebi ke mutu oyo ifo akende kopema. Eza mwa bongo. C'est vrai, bela bat pokoya kobetela biso makambo ya Bible, mais Bible elobi boye ke mutu akoki ko vivre na se ya moi jusqu'à 75 ans, oui. Yango nde grâce o nzambe asalela biso nyonso na se ya mokili, mais malheureusement ba réalité tellement mabe na mokili eleki yango ekomi kosala ke nzambe akomi kozwa bato mosusu na mwa avant ayebi ke mwana na nga oyo abandaki koservir ngai na motema na ye nyonso, na motema na ye mobimba, olie abunga nzela, olie akende kokweya, olie lelo tolobi un jour aya kokufa akota lola te, malamu nazwa kaka molimo na ye amikendele deja komipemela. Yango bomonaka baliwa mosusu ezoyaka. C'est vrai ezokamwisa bato ebele, c'est vrai bato mosusu bazomituna basala nzambe bazokufa, nzambe azomonaka lobi parce que biso tomonaka lobi na biso te. Biso ka ndenge toza boye, kutu ya lelo tina pokwa toyebi yango te. Donc tozo vivre seulement par la grâce. Tozo vivre kaka na kondima, mais mutu oya yebaka ce qui va arriver dans 2 heures de temps. Ezalaka ka nzambe, yende ayebaka. Alors soki amoni ke dans le futur, peut-être que dans 3 mois, 4 mois, mwana nanga oyo akobunga nzela, mwana nanga oyo peut-être akofini kokende na ndako ya nganga, to akofini kobanda kolanda makambo mokili malamu nazwa molimo na ye akende na ye kopema. Course na ye na se ya moi esili, ezalaka bongo. En tout cas, toye ko présenter ba sincère condoléances na famille ya mama Julie, famille na ye biologique. Ba sincère condoléances, nzambe alola apesa bino makasi. Toye ko profiter lisusu pona représenter ba sincère condoléances na famille mobimba ya papa Diedo Walesa, na église pe mobimba ya pasteur Diedo Walesa. Toye penza ko présenter ba sincère condoléances de partout oyo bozolanda chaîne na biso ya Kisongi officiel. Nzambe alola oyo ayebaka ko consoler, Nzambe alola oyo ayebaka kotia kimia na motema apesa bino kimia. Toyebi ke eza situation moko eza très dur à supporter, eza situation oyo mutu nyonso bandeko na nga esalaka toujours pasi. Eza na mutu moko te oyo akoloba ke non biso soki toza na matanga nazalaka na nga à l'aise. Eza mutu moko te devant matanga azalaka à l'aise. Mutu nyonso azalaka kaka dépassé, mutu nyonso alelaka kaka devant matanga. Mutu nyonso matanga esalaka ye kaka pasi pe mawa, matanga esalaka ka ye kaka mabe. Yango toye penza kopesa ba condoléances, toye penza ko encourager ba famille oyo nyonso baza affecté na liwa ya mama na biso Julie Walesa, mwasi ya pasteur Diedo Walesa. Eza bongo bandeko na nga, yango kaka mwa éclaircissement Kisongi officiel alingaki aya ko partager na bino, parce que toyebi ke ba rumeur eza ebele, mutu na mutu azoya na oya ye, mutu na mutu azoloba oya ye. De notre côté, tolingaki kaka toya kotia mwa éclaircissement na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Suka na biso yango oyo, permettez-moi surtout de vous dire bye bye.